mbote bandi MDGD TV Mafuta Sika, tozongi lisusu lelo et na dossier à Yabe. C'est moi, la grande dame de vous. Et nzamba pambolela nga bino mona bino, toyeka to sala analyse et puis to pesa to ligne to mesana ko sala quoi. On est là pour des buzz, on n'est pas là pardon pour le buzz, pour na banti valeur pour mambozanga tina. Et pour na ba vie, pour na mbongo, pour na nyonso to yebi. Mais tozana pour na to éduquer masse. Donc sur ce nous parlons de tout sauf rien et tozo mekako et ko positionner batu. Baye banzela nini bakoko landa. To saki émission ya Yabe lobby. Ndenga za kolela asala ki émission zo loba par rapport à mutu oyo atambusi ba vidéo ya mobile na ye, ya bulumba mobile na. Ke mwana mwasi moko ya mai na ndako na ya ki congé. Et mwana mwasi wana mutu azwaki téléphone na ye asali transfert ya ba vidéo na ye. Ya mobile na ye. Abi mobile na ye azara un homme fidèle. Bali ba bimisa mobile na ye un homme infidèle. Et aza d'accord na ngote. Aye ko sala émission pona oloba na batuke. Mutala bozo mona mobile na ye. Aza mwasi mususu te aza na ye moko. Et na minute onde nazo loba na bino ba vidéo ya Benita na mobile na ye ba osama ambasalité etamboli mokili mobimba. Etant batu ya mayele, etant ba sage, etant batu ba réfléchisaka, etant batu ba ebosa ba comprenaka makambo pe ba yeba ko analyser. Ce qu'on a compris c'est quoi? Benita zolinga protéger mobile na ye. Et elon ni na sali a filma kakanda filma ba intimité na bango. Sope oyo eza ya kala ndenge basala ka filmaka ou encore asali yango ka récemment par rapport à ndenge ayokaki sango ba vidéo motakala ya mobile na ye a publié pour montrer aux gens que eza mwasi mususu te eza ye moko. Et à la place à jouer malinité a bombi mutakala alakisi ba parti misusu mabele to lo côté mususu et kota se ba bombi bandeko bino boyebi bato ba mitakalizaka bato ba bomba ate ezala la vidéo bazui et puis après de yesiko maline kele tout ça pourquoi pour à protéger à faire gobe bato ke non mambo ezotambola neza lokuta kanenga ebisa bino ke non mwasi o bazali na mobile na ye ba vidéo bozo mona mobile na ye za ye moko. Les amis sont sous mobile Nazar fidèle qui ne sait pas que mobile a Benita bibeta beta. To lobela qui ont vraiment longuement émission outi koleka. Et moi si o azangi soni, azangi pudeur, azangi conscience, azwa luxe, ya rozo bolumbu to pe intimité na yena mobile a publié, a filmé en nano. Là déjà c'est un problème. Et à qu'elle est plus loin a publié yango vraiment roza mutu ya ndenge. Et na ba piste oyo to meki ko mona kotala ko comprendre ba raison to pe bale pourquoi ya eloko oyo eza mi bale misato to komeka ko lakisa bino awa to komeka ko solola na bino awa ya liboso émission to sala ki lobby ezake ba vidéo ya mobala Benita ezotambola ba mutakalize do bisika ina ko sala ba kindumba na ba publier moi ça démentir à lobby que non eza lokuta moi so bazala kina eza ye moko. Ezaye moko et bazoko se mbali ne makambo yango moni ya ke plus loin azui babilo on a bango salité o basala ka mamba salité a filmaka a publier pona olakisa ke non eza mamba solo o ya lobaki o bat bazolo ba pona mobali eza mamba lokuta mbali na un homme fidèle elo mususu ezani elo mususu ezali Benita ndenge tozo yoka avant de conclure na oyo personnellement naza convaincu nango parce que naza na réseaux sociaux pendant un temps toyebi ba jeu ba influenceuse toyebi ba vie na bango avant de conclure wana Benita eloko tozo yo kezo tamboleza ke mobile on dira lingi lisusu te mobile on dira lingi lisusu te yemo moto asali eloko o a publier eloko sikoyo asali on a ba intention nini nde mutuna na ngai a humilier mobile lokola mobile alingi lisusu te to alakisa mobile kalingaka ye par rapport ndenge mutaka le bimaki yesko ya protéger alakisa bato ke non mobile ana kata ba makambo wana te wana eza moko ya biloko oyo tozo mituna
Pourquoi a publié et par rapport à Likambo Baolo que mobile aligné sous parce que quelle est cette famille? Quelle est cette famille? O barolinga mwana na bango bala mwasi moko boy. Et moi soana zala tout le temps na ba problème na bato et na ba lieu public. Enfin aussi finga soana ka et personnalité moi na bango eza sali et sali pardon. Famille peut en même temps sali parce que bande ko ramsi oyo ba komati na ba niveau ko soana na ba live pour votre information pour na bato ba éviter. Surtout bato ba na TikTok te do TikTok monde mutu na sema kolikolo kuna buzoba nde buzoba. Quelle est cette famille à quoi accepter ma boy? Famille moko olingelo ko yote. Et mobile on dirait a komi na epe ko lemba toza bato ataku tu bolingwango toi bato mwasi nini oyo ke kozwa ezalaka lelo problème lobi kuna problème et ba mauvais sort ezolanda bino jusqu'à tel point que mwasi aboti bosimbi mwana te mwana akufi mwana akufi donc nyonso wana ezolobama lobama donc famille etali elobi non boye te moi je me souviens il n'y a pas longtemps de cela qu'avec un ami à mobile wana bavanda na ye na mboka Chypre aipsenga lobi bo il paraîtrait famille ya mobile à Benita bapesaki ye babenga ngo nini bapesaki ye warning balobi na ye ke so bamoni lisu na réseaux sociaux na bamambo na salaka na ya bamafinga ya banini en tout cas libala esila yo kufa certainement koza eza bamambo solo parce que ndenge toyoki lelo ke mobile alingi esusu te sikoyo ake ko publier biloko pour montrer à l'homme que il aime malgré mutakala na yo talanga eloko nga na sali pour na protéger. En fait c'est un peu bizarre hein? C'est un peu bizarre moi nazo me réfléchir moke na omona ngo na ebité c'est vrai toi ndenge mo te na mokili hein bato maboma baza il y a des fous il y a des gens oyo ba raisonner de travers ezana bato mususu bazala amayele muke ezana bato mususu baza parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Nga ata sui na lobi na protéger mobile na lingi mobile yango makasi et que loko wana esalemi bongo mutakala na ye tout ça ngai jamais na ko publier nilité na ngabo do babenita ba bato mo basi basambo na bango déjà tellement basi basala ba pacte na monde des ténèbres yango bomoni nde baza wana bazonga na bango simate pour ba poser ba acte misusu et pour chuter bandeko bato ba na réseaux sociaux surtout na TikTok à moins que oye ba monde dango te mais bato ba yebi ba oza d'accord na nga e ba yebi keza bongo généralement sur 100% d'influenceurs auto yebi to monaka 90 ba na monde occulte et belete ba fulami na ndenga normal bomoni bato bomona ba sambo pardon comment dire ba 1 million d'abonnés 1 million kuto za pe rare hein? Na ba congolais na limité to na plus de to za na 5 congolais ba na 1 million d'abonnés na TikTok et bana oyo ya mike oyo Jemima Maria et Yohan un bébé à stars na TikTok boy na maman ne basala ba vidéo Yohan a le capé 1 million d'abonnés et donc baza ebelete hein baza ebelete ba congolais o ngana yebi bana 1 million d'abonnés koza 3 ou 4 donc ba misusu baza na ba mo ba 700,000 nde na monaki ndeko na biso ya comédien ya Amisi ya France Amisi on dirait za ba 700,000 et 700 quelques bosso na bosanité ya ba musu bana ba 500,000 musu ba 250,000 baza ça mo ebele et généralement ebele na bango sur 100% 90% baza na monde occulte bato ba yebi ba confirmer maramo mais ba yebi te ba loba le contraire parce que bo yebi te. On a tellement de témoignages ya bato yo bakomi lelo ba influenceur o ba benga lelo ba influenceur ne ba kina ko sukola bango ne ba kina ko zo ba chance ne ba kina ko zongisa bo sala bo pona bazwa notoriété bazwa mbongo bakoma influent bakoma na ba relation na ba konzi na bato minene en fait il y a à boire et à manger dans cette histoire. Et ba benita bandeko ba bato yo ba koti ba monde ba simbi bakisi ba recommandation ko zala pe o biso to benga folie o biso to benga n'importe quoi o biso to benga parce que bandeko nanga
na kibomoto, vraiment, est-ce qu'on peut filmer ses intimités? Ou sa rapport sexuel na partenaire na yo plus grave mobile na ye. Parce que babalana. Babalana. Bazala ba makango babalana. Si vous filmez ça, pourquoi? Pour faire quoi avec? Fantasme. Mais quel fantasme? Vous avez caméra, vous avez se filmer. Et puis après, c'est ça en fait la question. Vous avez un téléphone pour aller. Vous avez m'attendez tous à Batuko. Tous à Batu. Avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux sur Mambo, Mitakala, tout ça. Tant on a eu ça, comme que plupart de Mitakala, bozomona ba mitakalisation, bomona ezalaka ba recommandation. Nyon sauté ezalaka ba mitakala ba mitakalisation est normale. C'est vrai ça na batu oyo ba se faire filmer neti ba mama Kongo wana a l'air ainsi. A éviter a kufeli bilengi miso ko baluka kuna likolo ako gemira ko lela nzo ne ba piège ki ba tira ki mutambo. Ba kozoye ba photo, ba kozoye ba capture, ba kozoye ba ko filmer, ba kozoye ba image azoye bate. Et lobby bazu ba balancer règlement de compte. Et belete za bongo. Mingeza bato bango moko ba kolo mitara la bato ba publier ba mitara la na bango pour votre information. Donc bino botala ba mitara la surtout bino bozana habitude de oki mutaka la tindelanga e. Vous ne savez pas influence négative ni neza na simama ambwana. Lorsque otali mutaka la ya ndengo wana o ezaki recommandation. Yebarake, so oza faible d'esprit. Bako utiliser étoile na yo. Can you reduce this please? Making noise here. Bako utiliser étoile na yo. Bako yiba yo bambula. Bako utiliser moto na yo to benga lingala moto. Ora na yo. Ebele ba yeba mambo te. Il suffit seulement ya kotala. Aux yeux flèches. Spirituellement, impact ezali. Ebele ba yeba mambo te. Tout le monde va mettre à la ebele na ba réseaux sociaux ya ba dignitaire tel que ba chez Okitundo. Jatata na bandeko. Ako publier nidité. Et est-ce que les gens se posent des questions pourquoi? Malheureusement. Et tant que le bababilo raboye, au comme dans ma commentaire à comment Congolais buzoba na buzoba. Na sala qui émission à Asir. Fan a fallu pour pouvoir koufaki, il faut mon ba commentaire bon. Na comprendre bandeko hein. Monde spirituel les amamboya bagage intellectuel te bandeko na ngai. Monde spirituel ezalaka mamba molimo. Tout le monde n'est pas spirituel. Et muto yo ana maîtrise la spiritualité ta comprendre te. C'est normal la finga. C'est normal ba n'importe quoi. Mais muto ayebi. A lobate po ayebi. Ayebi. Donc eza passe. Ba mitaka le bele bo mono ya ba recommandation. Ba benite na ba mondo ba koti. Cause les a parmi ba recommandation ba pesa bango. Bato ba mona oka mutakala, bato ba mona oka no eloko boye lekaki basala ki boye pona boye mais ba ebite ba na tampa ko analyser te. Yango toya aka apona okebisa ba yike. Ya mukilo bo mona le monde physique est un monde apparent, vraiment des un monde spirituel. Et le physique est alaka ba effet to retomber ya oza spirituel. Au moins journée na yo. Journée na yo tango bandi on a tongo tina ne okomi pokwa yo mona oke non ezelo kwa sika obandi journée tina non na butu esi salemaki film on le kai déjà yondo yebite sko bato ba na avance ba monaka déjà pe ba préparer déjà ya bango ba journée na butu aebike na herbo na ozabisika bo na eloko bo ko leke eloko bo ko salema salema bongo. Bato ebele bomonaka asala accident akufite basi baboma ekala tam so asi akufa déjà une semaine en avance bino bomonika keno batutu mutu akufi na monde de ténèbres bayebi ke akufi. Je vais vous donner un court témoignage. Na tante grande sœur na on est des cousines azapeka na mboko nga nazali papa ba ozala na mbongo ebele mbongo penza ebele abi muko mususu na otanga ba kombote parce qu'il s'agit de la famille muko mususu cousine na ye moko cousine na biso bien sûr ya famille ndeko kaka mususu ya
et papa na ye je sais pas maman na ye aza pe kaka ndeko ya ba tata na biso ake kotala yaya wana wana baya baza na bilenge ake tala yaya wana ta ake tala ye bazosola baosakana abi na ye oyebi ke papa bino akufa oyebi ke papa bino akufa oh jusqu'où est juste abi oh akufa po ani c'est vrai le papa était un peu malade ezali ba malade mo gravité azali juste na mo ba malaise abi oh akufa sikoyo tellement azali pas avancé te spirituellement na bomwana pe akomprenaki pe langage yango te et ça là des semaines était juste une semaine et quelques jours papa abango akufi pour vous confirmer makambo na otoloba na bino awa donc monde spirituel nde vrai monde réalité physique ezalaka conséquence ya oyo eza spirituel tout ce que nous vivons pendant la journée ezalaka bamakambo esi elekaki na butu siko spirituellement si tu n'es pas avancé si tu n'es pas fort so oza mutu oyo omaîtrise makambo te makambo nyonso ebanda olekoka wa ocomprendre eloko te omaîtrise eloko te et eza très dangereux de babenita wana baya bato moko déjà basi bakota bamonde moko boye bakota déjà bamonde moko ya bien te bakoma kosala déjà bamakambo moko oyo biso tobengaka normal illégal parce que c'est ça le diable tu dois faire le contraire ya oyo ezali bienséance bien oyo nyonso ezomérite approbation oyo nyonso eza makambo malamu tu dois faire le contraire nango batiktoker bozomona ebele bandeko kande na otoyebisa bino ebele baa na monde occulte bandeko na banda koloba batiktoker ebele bozomona bainfluenceur pardon ebele bozomona na tiktok kaka te même na bayoutube partout topesa témoignage mbala ebele ya bandeko na biso ya barando bamagali elomama comment il s'appelle Manuela kitoko boyebi ane passé tosalaki émission Magali akende okota ndako ya nganga mpo asopa boma Manuela sopa asala ye nini akekuta Manuela kuna nzonga nde kuru yaka donc tout ce monde là ezala youtube ezala wapi ebele bomonaka wana bamambo bomona basalaka wana ezalaka pamba te ezalaka bazar te ya mawana ya pasi eza ke bajeune ebele bana mike ya bavingtaine d'âge voire même les adolescents bakotikoti mpe na bamonde wana récemment il y a un témoignage à petit mot otambola mwana moko ya 17 ans il nous a porté monnaie magique ça fait plus ou moins 3 à 4 semaines comme ça nano na una tona chaîne mais nano ozo attendre mais comme la joue congé ils en un peu trop tard peut-être si dimanche na rotier la bino extrait à témoignage wana ndeko na biso ya 17 ans baninga ba influencer ake kozo porter monnaie magique par exemple de lelo oyo bandeko satana azoko sakana na ba vie ya batu surtout ya bilenge pourquoi parce que jeunesse eza et avenir à lobby et ako bebisa ba vie na ndinga kosakana te yango bomoni lelo bandeko ba mawa ya bilenge koma nango elo mokeya kala toyebaki bakoro nde bando kufaka c'était très rare mon un jeune akufi mais lelo comme on a bana ba 19 ans 20 ans vingtaine d'âge trentaine d'âge quarantaine akufi akei à flair d'âge so bolandeli bomona ke des alliances négatives mutu et réclamé et amawa eza pasi likolo ya vie ya mbangu likolo ya vie ya mbangu bible ezoloba na proverbe mbongo ebotaka mapapu et apôtre Paul aloba l'amour de l'argent c'est les racines de tous les mots sont des casse-têtes les mots sont des problèmes. Quand tu vas tout prix réussir, na bandenge mo bozwa okoma ozala onini osimba touche. Bible le bananga chaque chose a son temps. Même malheur na vie à mutu, ils ont significatif. Il y a un temps pour pleurer les amis, mais il y a aussi un temps pour rire. C'est Dieu qui a créé l'un et l'autre, dit la Bible. Tant au monde il y a pas si yabisengo nyonso ezanatina même pas si ozobika ndeko nanga. Ememela yo bamakanisi mabe te etinda yo na banzela moko te soki ya ndenge nini fais confiance en Dieu luka nzambe un jour tôt ou tard lumière na yo et briller toujours et okoma toujours o esengeli okoma
bandeko ebele bauti na pasi lelo baosepela ebele banyokwami lelo babato esengo. C'est Dieu. Il fait toutes choses belles, dit la Bible en son temps. Sois patient, mon ami. Sois patient, mon ami. Combien de bilingues bakoufi? Combien de jeunes bakoufi? Combien d'influenceurs bakoufi? Ba jeunes. Ekoloka ya ba notoriété, ba succès à salité, ya ba simandako. Ou star soi-disant, mais quand ba congolais bat ba ebio. Tu es malade? Ou atanandako te mutuka malonga te. Kaba mituka ya baba occasion d'Europe ba second mais monde la tamboli nango so 3-4 personnes yoko somba yoko zo ayomi benga star omi mona mutu ya soki ya munene so ya lukuma mais attendez ba problème na mutu oki ko hypothéquer grâce ko hypothéquer avenir na yo ba mieto ba opesa yo ne vaut pas ce que tu es, ce que Dieu a mis en toi. Satan appelle ça mutu elorote. Tout ce qu'on te donne, ezara oyo, nzamba sa bongisa pona yo. Et ben on peut-être bako sala en sorte que ozongo mbango et ozongo pe nyonso te. Na tamu kepe. Aujourd'hui on peut to sepela bete na suka na bo boma yo. Ba oyebi so ke no biso ne bato sala kio après que c'est la bango mbongo. Malheureusement bato ba comprendre ma ambote. Repentez-vous, donnez vos vies à Jésus. Parce que ko échapper na marambo te ya Saint Christ. J'ai toujours dit aux gens, si Dieu ne t'utilise pas, soit bon zamba utiliser, ouais. Au bout, il y a Satan à utiliser. Parce que il y a la route comme négociation. Si vous avez Yesu, c'est bon. Mais si tu es vide sans Christ, le kuta, à manipuler, à imposer, à kotiso bisiko kana okota na vie na ote. Yango yaya, zana Yesu pour battre la main. Eza mingi ya pasi komona ba mambo to mona lelo na siècle oyo. Nzambe a épargné biso. Tout ça ils ont annoncé bilembo tango suka boye ya mwana na moto. Que le Seigneur vraiment vous assiste. Nzamba ngengela bino sa bino grâce. Asuma bino. Ah, eza passé. Et amawa. Obondoki, si vous ne savez pas. Parce que rapport sexuel est à culte mobimba. So boye barade. Culte mobimba. Oh, moutazo ko rendre. So ezo salema na ba norme. C'est Dieu qui est glorifié. Parce que le créateur de la chose, c'est Dieu lui-même. Mais so ezo salema hors norme. C'est le diable qui est glorifié. Et bah, qu'on voûtait bah, tout comme ça. Mais les gens prennent plaisir. Il y a autant de gloire à bongo. So yo ça l'émission maman montaka la tano ozoba vie. Mais yaka ça l'émission normale peut ça va te conseil normal. Bazar. O ka mena sans vie. Alors préfère que place bolo ba bêtise, place bolo ça bozoba. Bande auto changer hein. Et à passer. Tout comme l'émission na souka moi c'est la grande dame si c'était votre première fois abonnez-vous moi c'est MDGLT fait mon Africa. Activez cloche pour rater le roté et mission sur côté de notification. Partage Néobix en tout mon corps. Et si je suis Ali, beaucoup mis, commentaire, allez-y. Moi, m'encouragez, ça l'ira bien. Surtout likez nos émissions, s'il vous plaît. Vous likez les émissions, vous likez les émissions, vous partagez les émissions. N'allez bino mingi, tout le monde a mbala ya sima. De bonnes choses. Merci, au revoir. Bye.